Bakinoise na bakinois mbote na biso. Mbote lisusu. Nasepeli na ndenge boye ebele. Bomibetela maboko bino moko. Botoyo, bomibetela maboko. Nayebi ete o babenga yango Grand Libulu boite. Babenga yango nini? Grand Libulu. Babenga yango nini? Grand Libulu. Mais bozalaki awa bangangonga nini? Bangangonga nini? Bangangonga nini? Nazoyoka te. Nazoyoka te. 6 heures. Oye pona nani? Pona Constant Mutamba. Pona nani? Pona Constant Mutamba. Pona nini? Pona Toyoka Meseza Constant Mutamba. Pona nini? Pona Toyoka ye. Omibetela maboko pona endurance na bino. Natondi bino botondi. Bana changu bazawa. Bana changu bazawa pi. Bana changu bazawa pi. Botombola maboko likolo. Changu tombola maboko likolo. Bana changu bazawa. Bongo bana funa bazawa pi. Ba jeune ya funa bazawa pi. Ba jeune ya Moamba baza wapi? Bomibetela maboko. Bongo bana ya Lukunga baza wapi? Bana Lukunga bometa maboko Lukunga. Merci. Boyebi ete ezali sorti liboso na ngai banda tata mokonzi ya mboka anome nga lokola ministre d'État, ministre ya justice pe garde des sceaux ya mboka. Bobetela faci beto maboko. Natondi tata mokonzi ya mboka botondi boite. Poete ingratitude futaka te. Ingratitude aprometaka le 20 janvier 2024 ete akokotisa opposition na gouvernement boite. Na avant a formé gouvernement na ye akontaktaka biso opposition républicaine boite. Natondimaki kokota na gouvernement ya ouverture boite. Nabonde apesi biso ministère ya munene parmi ba ministère ebele boite. Bobete la papa Félix Tshisekedi maboko. Natondi pe bino botondi bakinoise na bakinois. Poete Nayaka Awa pendant campagne électorale en tant que candidat président de la République. Poete Nazalaka numéro combien? Nazalaka numéro combien? Numéro combien? Grâce Nabino, Yabavoa Nabino, Nazalaki parmi 5 meilleurs candidats Oyo votant dans l'élection présidentielle na mboko oyo bomibete la maboko. Batata nyonso banosala munoko ebele batikalaka na nsima na biso na élection boyete. Batikalaka wapi? Batikalaka wapi? Olakisaki bango ete ba jeune balembi batata. Ba jeune balembi banani? Ba jeune congolais baleli rupture, baleli nini? Balingi rupture na mboka. Na boyebi tango ango banome biso epa tata mokonzi ya mboka lokwa ministre ya justice.
action ya liboso ezalaki kozongisela ba innocent mapango na bango. Tosalaki nini? Tosalaki nini? Toyaki awa na njili, awa na changu boete. Tozongiselaki ba mama na batata, ba terrain na bango nyoso boete. Contre ba menace ya bato bakanisaki ba makasi boete. Tokendai na matete, tozongisaki terrain ya bana matete boete. Boete, tomoni pete bana mitrai bana problème boete. Bana mitrai bazawa. Bana mitrai bazawa. Bozawa pi. Tomola lobo likolo. Tomola lobo likolo. Tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi biso mitindo ya kozongisa ba innocent na badroit na bango. Na eloko ata moko te ekofaire reculer biso boete. Balingaki baboma biso bakoki te. Boete. On levela bango que ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus fort. Tokotika te to continuer ko traquer bango tina suka. Eloko ya mibale tobimisaki ba innocent na ba prison. Boete. Ata mokonzi ya mboka lobaki to désengorger ba prison. Pe to désengorgeaki yango systématiquement. Boete. Innocent babimaki. Balingaki ba utiliser ba bande criminelle pour nous faire porter biso responsabilité à criminalité. Ezalaki lokuta na bango. Ezali lokuta ya banani. Ya banani. Pona totika bato va continuer kokufa na makala. Tokotika bango te. Tokosala nini? Mais pendant ce temps, Nabino Totiko lancé opération Zéro Nini. Opération Nini. Opération Nini. Opération Nini. Nazo Okate kuna opération Nini. Kuna baalo banini. Bongo kuna na droite nga baalo banini. Nini. Nicolas Lakin, opération Nini Rosala. Zéro Kouloune la Kisinini. Et la Kisinini. Et la Kisinini. Et la Kisinini. Bon, sanction contre Bakoulouna, Otozu Zanini. 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 Sanction contre Bakoulouna et Zanini. Caméra, botala population, botala. RFI, botala. Bolingi nini, sanction contre Bakoulouna. Bolingi nini. Peuple lingi nini. Peuple lingi nini. Peine de mort. Peine de mort. Peine de mort. Bolingi nini. Bomi bete la maboko. Boete, Batumisu batika la handicapé. Sobimi na cop. Okutani na Koulouna moko non seulement à Botolio Mbongo na ya cop, mais à Papolio Penini. À Papolio Nini. Mutu abongo ifo nini. Mutu abongo ifo nini. Ifo nini. Oye ba ete Koulouna nyonso tokanga peine de mort et kozala exécuté. Bolobela bato a droit de l'homme mwana. Bolobela bango ete toyebi ba jeune na bango. Toyebi nini. Toyebi nini. Balobela ba Koulouna
Ma famille batika kikuluna nepe droit de l'homme wana boete balobela bango nini Tshisekedi Maman Première Ministre Judith Suminwa bayoki bino bobetela bango maboko bayoki yango boyeba ete nakopu wapi bomonaki opération ya liboso ebandaki deja bomoni yango bomonaki yango opération ya mibale ya kotransfere bakuluna nyonso po ete exécution ya peine de mort un jour esalema ebandaki dimanche ya mibale kozala dimanche oyo lobi bakuluna ebele baoke wapi baoke wapi soki ozalaka na mwana ana kuluna bolobela ya bandosenga pardon na nzambe asenga nini abandosenga nini atubela bakuluna babandosala nini nyanya action ya misatu bomonaki ntango tozalaki nommé to réhabilité bainfrastructure ya misala nyonso ya bafonctionnaire ya ministère ya justice tosombaka mituka oyo topesi bafonctionnaire lelo oyo fonctionnaire ya administration ya justice soki aye na musala eloko ya liboso esengeli amela ntina ye na mwa lipa asala nini tobankarize bafrais nyonso ya justice lelo oyo epekisami na magistrat na greffier na bango nyonso batouche mbongo ya justice na maboko toyokani basala lisu te erreur ya kosimba mbongo wapi nyonso esengeli efutama na epai ya leta epai ya nani soki oza interpellé epai ya magistrat epai ya OPJ asengi yo amende boyeba ete esengeli kofuta yango na banke wapi oyokani action mosusu oyo tomene tokangisi miyibi nyonso ya mbongo ya leta miyibi ya mbongo ya leta baosala nini bazokangama baza ebele soki boyebi yango te baa na makala toyokani malgré bakomba bazokombattre biso me boyeba ete tokotika te tokolanda bango ntina suka toyokani oyebi baka emblématique bato oyo bamekaki koya kocorrompre biso bato oyo bande koyiba mbongo ya baentreprise publique tokangisaki bango toyokani na apres wana boyebi ete nalekisaki réforme moko ya munene oyo ezali koprotege baentreprise publique na biso contre basaisie contre miyibi ya batu lelo oyo babien ya baentreprise publique na biso nyonso ya baservice public ekoki lisu kozala saisi te toyokani babien ya baonatra ya ba RVA ya ba SNCC ba Jekamine bakoki lisusu kosaisir yango te liboso ezalaki bavache ale ya batu toyokani bakulu na cravate bazali ebele bakulu na cravate baza nini bango nde bazoboma mboko oyo bango nde baosala nini bami organizaka baozwa badesizio ya justice ya lokuta ya nini mpona koyiba mboka na boye nde
to lancé eloko to bengaki état généraux de justice toyokani to organisaki yango pendant 10 jours sous la responsabilité na initiative parrainage ya mokonzi ya mboka. Omonaki tata mokonzi ya mboka yaki na ba état généraux ya nini ezali mbala ya liboso depuis mandat ya mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi. Na ba recommandation wana majorité à ba participants bazalaki plus de 5000, plus de combien ba opté pour la suppression et un conseil supérieur de la magistrature. Toyokani création et un conseil supérieur de la justice. Poete batonyo soba kota na makamboyo etali justice. Poete ba avocat, ba huissier, ba APJ, ba IPJ, ba greffier, bango nyonso na société civile, ba koka kotala kamakamboyo etali justice. Pour être justice et la cité magistrature. Toyokani. Justice et la cité nini. Justice ezali biso nyonso. Justice ezali yo, ezali ngai, ezali bato nyonso. Bato bakoko sabino ete ba résolution ya état généraux ezaki ya lokuta ezali bakuluna cravate bazobanga ba réforme. Toyokani bazobanga nini? Bazobanga l'État ekanga bango pona ba magui na bango. Toyokani maboende pona ko changer conseil supérieur ya magistrature pour être tata mokonzi ya mboka yenda za la président ya conseil supérieur ya justice boete. Bozo imaginer que lelo tata mokonzi ya mboka azalaka membre ya conseil supérieur ya magistrature te. Est-ce que c'est normal? Lelo ministre à justice azalaka membre ya conseil supérieur ya magistrature te. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bengo bozo mona ba abus ebele. Ministre akoki koloba likambo ba magistrat misusu ba mi organisé pour na kokase yango. Bote omona kibino moko ndenge ba gegere eza makasi. Bote moyen akosilisa kanyaka na justice eza te. Na boende après état généraux bato nyonso majorité baoptaki pona changement. Pona nini? Pona nini? Bolingi tata mokonzi ya mboka azala membre ya conseil supérieur ya justice. Bolingi ministre ya justice azala membre ya conseil supérieur ya justice. Bolingi yango bato balingi yango batombola maboko. Batombola maboko. Bakamera botala. O bolingi makasi boete. Akota na conseil supérieur ya justice esengeli ko changer nini? Esengeli ko réviser to pe ko changer. Poete na eta ya lelo ministre ya justice pe tata mokonzi ya mboka bazali fragile vis-à-vis na ba magistrat. Boete ba magistrat baza na pouvoir rebelle. Baza na pouvoir nini? Pouvoir nini? Dans ce bolingi changement et salema. Lelo. Et sengeli nini? Bomoni ete parquet financier ezala na mboko te. Organe judiciaire moko te sérieux ezali pona kokanga miyibi ya mbongo ya l'État. Miyibi oyo tokanga baosala nini? Baobimisa bango. Boyebi yango no? Miyibi ya mbongo ya l'État oyo biso tokanga bango baosala nini? Baosala nini? Est-ce que mboke kobonga boye? Mboke kobonga boye? Justice kobonga boye?
ekobonga boye na nde yango bazobanga ide ya mokonzi ya mboka ya parquet financier. Parquet nini? Parquet nini? Banani balingi création ya parquet financier pour na kokanga miyibi nyonso. Tombola loboko likolo. Tombola loboko likolo. Olingi nini? Olingi nini? Olingi tolembi prise en otage na bango boite. Bazwi mboko en otage pendant longtemps boite. Réseau ya ba mafieux bazobanga réseau ya nini? Oloba ete ministre ya justice akokanga bango. Ministre ya justice na bino osala nini? Osala nini? Osala nini? Soki lelo esengi na bino bo évaluer ministre ya justice na bino bo pesa combien? Bo pesa combien? Bo pesa combien? Mokonzi ya mboka zo évaluer ba ministre na nyonso. Oyebi yango? Ozo ebango. Évaluation. Nini? 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 Bon, siko so bino balobi bo côté ministre na bino ya justice. Bazawa. Tombola maboko likolo. Tombola moko nzamola, tombola. Tombola. Elenge tombola, tombola. Bato nyonso ba jeune lokola ngai. Oyo eza tango ya banani? Ya ba jeune. Tango yango yo. Tango yango yo likambo likambo tango na yango. Oyo tango mutana. Tango yango yo likambo na tango na yango. Oyo tango jeunesse. Tango yango yo. Yango yo likambo na tango na yango. Oyo tango jeunesse. Tango yango yo. Tango yango yo likambo na tango na yango. Oyo tango jeunesse. Yema moko nzamola. Oye. Oye. Bakinois oye. Oye. Bomonaki. Tofongolaki oyo. Bobengi. Procès contre Bainiamboka. Oye. Contre Banani. Bolandaki procès wana. Oye. Contre Batoyo. Bandimi. Kozala corrompu. Epa ya ba Rwandais. Oye. Epa ya Banani. Epa ya Banani. Epa ya Banani. Pona babotola biso mabele ya bakoko. Pona basala nini? Est-ce que bakoka yango? Bakoko botola biso mabele? O eza likambo ya nini? Ya nini? Ya mabele. Simon Kimbangu akufela nini? Akufela nini? Lumumba akufela nini? Mabele. Lumumba akufela nini? Mabele. Bongo Laurent Désiré Kabila akufela nini? Mabele. Akufela nini? Mabele. Tata Etienne Tshisekedi akufela nini? Mabele. Akufela nini? Mabele. Oyo eza likambo ya nini? Boyeba ete nafongolaki procès contre Monsieur Corneille Nangaa na ba complice na ye boyete. Boyete. Bakondanaki ye à mort. Bakondanaki bango a nini? Condamnation a nini? Bato na ye oyo baza awa. Oyo bakangaki bango epa ba FARDC na biso. Bobetela ba FARDC maboko di. Betela ba soda na biso maboko. Makasi, makasi. Bato ba na fonsi koyo baabundela mboka. Bilombe ya ekolo bobetela bango maboko. Bobetela pe maboko na wazalendo nyonso na Goma na Nord Kivu. Eza ba jeune lokolanga na yo. Ba patriote. Bandimi kobundela mboka bote. Ba wazalendo baza banani? Ba patriote bote.
baboyi barwandais baya babotola biso mabele boyete bakontinue koyiba nini baminere na biso nini boyeba ete bakomi omi organize bakotisaka barwandais ebele kotia ruchuru mpo na baremplace bacongolais bakokoka esengeli tosala nini boende ndenge peine de mort boyebi ete moratoire nango ezalaki leve bote tokofaire exécuter peine de mort nini bato oyo nyonso bakangaki bacomplice ya monsieur Nanga oyo bakangami awa condamné à mort tozozwa badisposition nyonso po ete peine de mort ezala exécuté conformément à la loi ezala nini ekoservir batraître nyonso de leçon boyete moto oyo atrahir place na eza wapi sanction na eza nini sanction ya traître eza nini boyeba ete tata Félix Tshisekedi aza lisusu ye moko te na biloko na bango nyonso boyeba ete bakonfiske yango tozoteka yango bato baa deja na mbongo bamiprepare bakosomba bavila na bango boyete na moins cher na nini oza deja na mbongo mbongo ezali boyeba ete tozolancer vente aux enchères vente na mbongo wana ekoservir mpona koindemnize bavictime ya guerre ya est toyokani mbongo wana tokotinda ngo wapi bongo erepare badega oyo bango bazosala na armée rwandaise na boyende nazosenga na bino eloko moko moto oyo akomonela ngai monsieur Corneille Nanga bote ndenge aza condamné ye na bacomplice na ye s'il vous plaît boyela biso ye awa na Kinshasa boyela biso wapi tolancer bamandat d'arrêt internationaux nazoti en place prix nani alingi azwa prix wana nazosenga na garde du corps ya Corneille Nango azolanda ngai natie prix en jeu natie nini mbongo natie mosolo justice ya mboka etie nini moto oyo akokanga Corneille Nanga condamné amemeli biso ye awa tokopesa ye prime tokopesa ye nini boyete okiokangela ngai ye ok merci beaucoup oyeba ete baaction contre baauteur ya bacrime ezocontinue na niveau ya CPI tosali ete CPI ebanda baenquête na bango contre monsieur Paul Kagame na bacomplice na ye nyonso toyokani esengeli tôt ou tard bafuta mabe oyo baosala na bacongolais na boyende bobetela ministre ya justice na bino maboko betela maboko betela konsabuta maboko nyanya oyeba ete Constant Moutamba chef de file ya opposition républicaine opposition nini opposition républicaine ayaki ye moko te
parti na ye kombo na yango Nojek kombo nango nini mais balie na ye baza ebele yango bomoni liboso baalie ya parti politique Nojek oyo ezali plateforme ya opposition républicaine. Opposition républicaine elakisi ete tozali koaccompagne eloko oyo ya malamu boye te na eloko soki eza mabe tozali kodenonse yango boye te mpo na biso ezali mboka nde ekende liboso ezali bato te boye te nasengi na bango batelema na évêque Pascal Mukuna bobetela bango maboko bobetela maboko na mama Nene Nkulu aza leader munene ya parti na ye bobetela maboko na Dieudonné Nkishi papa na biso évêque Mukuna honorable Van Walesa oyo azali député national élu ya Lukunga awa na Kin bobetela ye maboko bobetela maboko na John Kudia président ya Kopako bobetela maboko na ADECO bobetela maboko na équipe Mobimba. Merci beaucoup. Boyeba ete opposition républicaine ezali sima ya mutu te toyokani mais ezali sima ya bavaleur républicaine ezali sima ya nini ya bavaleur républicaine bakosa bino te opposition républicaine ezosoutenir réforme constitutionnelle tozosoutenir nini réforme constitutionnelle. Tata Mokonzi ya mboka a lancé idée. Boyete. Boko c'est la papa Félix Makambute. Boyete. Boyete. Asengi na biso ba Congolais. To réfléchir ce qui tolingi changement, to pe tolingi révision ya constitution. Boyete. Bon, bino bolingi nini? Nyanya, nyanya, bino bolingi nini? Bino bolingi nini? Bolingi nini? Tata Mokonzi ya mboka lingi ayeba position ya opposition républicaine. Position oyo nde nazokende kopesa ye après meeting awa. Boyete? Boyete? Ba militant ya opposition républicaine balingi nini? Bolingi nini? Olingi nini? Olingi changement to révision à constitution. Changement to révision. Nazo yokate. Nazo yokate. Nini? Nini? Bongo kuna bolingi nini? Nini? Bomi metela maboko. Bobanga réforme constitutionnelle te. Boyete. Boyete. Désordre leki na mboka. Désordre leki ni na wapi. Boko samate. Tata Mokonzi ya mboka. Alingi changement. Tope révision ya constitution. Pona biso bilenge. Pona banani. Botala, batata na biso baza déjà na ba 60 ans, boyete, boyete, baza déjà na ba 70 ans, boyete. Soki révision et salami, kozala pona banani, pona banani. Est-ce que Tata Mokonzi ya mboka alobi ete azosala yango pona 3e mandat? Est-ce que alobeli bino yango? Est-ce que Tata Félix Tshisekedi alobeli bino? Azolinga réviser à changer la constitution pour le 3e mandat. Est-ce qu'à lobby pour le 3e mandat? Est-ce qu'à lobby en haut? Bako sabinote. Bakinoise na bakinois. Ande konabiso misusu ya opposition. Oh balembi déjà opposition. Oh baza incapable à mobiliser. Voyez. Bako sabino te
tata mokonzi ya mboka tikali koloba te changement to pe révision ya constitution ezali pona ye azala éternellement na pouvoir. Toyokani alobi yango alobi yango so boyoki mutu aye kolobela bino yango bobeta ye bosala nini bobengana ye bosala nini azoluka kointoxike population. Mokonzi alingi botala constitution oyo bafai nyonso ezali na kati tosala nini tobimisa yango boye te. Kasavubu a révisé constitution boye te. Kasavubu asala nini boye te. Mobutu a révisé constitution yo mbalebele boye te ya deuxième république boye te. Laurent Désiré Kabila ye asala nini a créé la constitution na ye boye te. Joseph Kabila asala pe nini asala nini bongo la fachi beton pona nini bolingi te na époque ya fachi beton to toucher constitution eza mutema mabe te eza kindoki te eza kindoki te po ete bango bakontinue koyibaka mbongo ya mboka po ete bazoloba ete baa na opposition nzoka bana na bango baa na bakabine na biso po ete nzoka na butu bayaka komona biso po ete na butu bayaka wapi balobi nazongelango bazoloba ete baa na opposition boye te nzoka nde bana na bango baa na bakabine na baministère boye te baza wapi nzoka na butu bayaka kosenga bambongo bayaka wapi na butu bayaka kosala nini na campagne électorale nani afutela bango bacaution bayaka na butu bakendaka komona nani afutela bango bacaution nani afutela bango bacaution mais nani apesa bango mbongo ya campagne bakosa bino te tosi totimbeli boye te opposition ya libumu toboyi opposition ya nini toboyi opposition ya libumu boye te balobaki ete bango mpe baza na meeting lelo boye te boke botala soki basali plein lokola bino basali plein peuple ebaye bango esali nini esali nini discours ya lokuta discours ya nini boyeba ete makambo oyo tata mokonzi alobi ekosalema ekosala nini tokotushe na constitution oyo tokosala nini Constant Mutamba, chef de file à opposition alobi nini osala nini tokotouche constitution boye te tosala nini depuis 2025 bomi préparé tokobunda po ete constitution oyo ezala touche tokorige baerreur nyonso oyo ekotaka na kati boye te na boye nde natondi bino botondi boyeba ete Mutamba atikali
na opposition atikali wapi La opposition. gouvernement oyo eza gouvernement ya ouverture eza gouvernement ya nini La ouverture. ya nini La ouverture. na kombo ya baopposant nyonso républicain po oyeba ete tozosoutenir réforme constitutionnelle toyokani merci beaucoup na après awa oyeba ete tokointerpele bato nyonso oyo babengani bato ya mitai na mapangu na bango toyokani après awa nakoleka wana nakoleka wapi mokonzi azokita deja wana azobenga na bato wana azokanga bango tozokita kokanga banani bato bateki mitrai tokita kokanga banani bato bateki mitrai na bino bato oyo bobotolaka bato misu mapangu na bango oyeba ete tokanga bino tosa nini okokanga bino tosa nini akokanga bino so babotola lupangu ya kodenonse tokanga mutu wana ote tosa nini tosa nini tokanga bango ote bametre bazawa bametre baza wapi place nyonso oyo bomonelanga kuluna okanga ye bomema epai ya leta na justice toyokani 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 bozozonga eske papa Félix Tshisekedi abeteli mambo nalingi namona bato bolakisa presse bato oyo bayeba kinois batala bango oza vanku eza nini eza nini eza nini boloba ete Faci Beton aza lisusu ye moko te bato bakanisaka aza ye moko bamikosaki boye te bolobela bango ete UDPS eza lisusu yango moko te boye te boye te tokomobilize population
Merci Mokonzi. Merci, Monsieur l'Excellence, de m'avoir reçu. Nous avons un problème awa, et ça qui problème, il y a un conflit familial. Donc, comme il faut savoir, va désigner juge liquidatrice. Liquidatrice, ça y est, a comme il faut ça la réunion et pas la commissionnaire. Tel que Ngaï Oyo, je suis parmi les héritiers de la famille Wana, Nayebi. Et a teki le pango, a comme il faut bien la mususu, a zopé sa bango. Or, biso tozali la succession ya bana 4. Parmi bana 4 wana, asali licitation ya magui. La licitation wana asali, abosali kombo ya mwana moko, asaka na poto. Ba yesa sikoyo, ba yeko degerpir biso. Tant ba degerpir biso, tokei na palais de la justice. Poto sama tosali 6 reports. Que c'est la sommation. Dans cette sommation, tu sambi, tu biso arrêt. Balobi que tu as un tribunal. Tu lingi, tu as un tribunal, tu sambi que tu panile eventuana. Tu as greffier indépendant. Tu greffier indépendant, tu as biso la hypercrime. Parce que tu biso à l'oupa. Pas même 2 mois et demi, pas de guerre. Tu lingi papa, net na moni obo, na moni Moïse. Ok, de kolongola bato on a dans le pango na biso tozonga na lupa na une opération mais ya Ernest Fiscal na la kalipanda famille moko ezonga na nji nzamba tindi yo awa poke oyo kangai papa yo kamawa to la kalipanda babuki le pango na bafande se batonginda Nyanya Nyanya Pona nini peuple congolais balingi ministre naye ya justice eza pona nini Olobi eza pona nini pona nini nazora te apone pona nini bolingi ministre na bino ya justice Bolobi. Merci. Nayoki bino boyeba ete nako décevoir bino te toyokani nako décevoir bino te natondi bino botondi nayebi ete boyaki awa banda tongo boyete bamisusu balalaki awa bovandi na se ya moi banda tongo boyete natondi bino botondi nzambe apambola bino nzambe apambola
République démocratique du Congo. Boye va été ma doléance na bino nyoso na yoki yango. Boye te. Naza ministre na bino, ministre ya peuple. Ba misuso balobi awa te, babanga te, tokoyoka bango toyamba bango. Oyo ezalaki échantillon. Toyokani? 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 Bobanga te, tokoyoka batu nyoso. Boye te? Boye te? Tokoyoka bino nyoso. Boye te? Bobanga te, bato baokanga bino arbitrairement, tokokanga bango. Toyokani? Tokondima te, ndenge tokanga bakuluna, bakanga ba innocent. Boye te? Tokondima yango te. Nde yango bomoni tozo organiser ba procès. Na nazomi rassurer te ba innocent bazala na boloko te. Boye te? Tata mokonzi ya mboka alingi makambo wana te. Tolingi koyoka te te mutu bakangi ye po ete awelaki mwasi na mutu mususu. Mwasi esengeli kolinga ye na maloba to na mbongo na yo. Boye te? Pona yango kokende kokangisa muninga te. Justice ezali lieu ya règlement des comptes te. Toyokani? Toyokani? Makambo ya mbongo ya suki balobi bato wana suki ebele le roi ministre baodéranger bango. Boye te? Est-ce qu'il y a lisumu kozala na suki ebele? Mais Samson azalaka na nini? Samson ozala suki ebele olobela bango baza bayini ya mboka. Suki ebele ezalaka ya barévolutionnaire ya banani? Ya banani? Boye te? Bato basala nini? Lumumba azalaka na suki ebele te? Lumumba azalaka na nini? Azalaka na nini? Azalaka na nini? Aza héros to aza héros te. To célébraka et to célébraka te. Ministre na bino ya justice aza na suki ebele to te. Sikoyo soki otiki suki ebele o viole loi. Bato baokanga mutu. Baokanga mutu ana suki ebele bo. Est-ce que bayebi nage? Bayebi nage? Bayebi konaje? Tokolakisa bango natation ezala nde nini? Baomela mai, baosa nini? Baosa nini? Baosa nini? Bameli mai na nsima tosala nini? Na nsima tosala nini? Tokosala bango kabasele, tokosala bango nini? Nini? Nazo encourager ba jeunes oyo ba comprendre l'idéologie. Bote? Thomas Sankara azala na suki ebele. Bote? Che Guevara azalaka na nini? Che Guevara azalaka na nini? Fidel Castro azalaki na nini? Na nini? Na nini? Bomo basavimbi bazalaki na nini? Na nini? Samson azala na nini? Azala na nini? Bongo roi David azala na nini? Roi David azala na nini? Natondi bino botondi. Boyeba ete
mobilisation na bino na sepeli na yango. Tozo continue ambiance. Togobi na ti bote. Togobi na lelo ti. Mais boye ba ete so ekulu na moko monani parmi bino. Place na eza wapi? Angenga. Na oluka kulu na moko. Na oluka nani? Na oluka nani? Mutoya asalaka désordre muke. Mutoya asala nini? Asala nini? Boye ba ete mutoya asala désordre muke. Akuluna anani? Bazokanga ye. Pe azokende angenga. Et awa pardon ekozala isute. Peine de mort pe bakosala nini? Bakosala nini? Bakosala nini? Obomi bakosala nini? Obomi bakosala nini? Bolobela bana na bino bavanda na ndako. Bana basala nini? Bamitosa. Basala nini? Bolobela bango mutamba kotima mwa bakuluno oyo. Bolobela mutamba koti nini? Akoti mamunini. Akoti wapi? Zala na mbangwe. Hey! Kuluna zala na mbangwe. Wete, kuluna zala na nini? Bazala na nini? Zala na mbangwe. Alatola na bilise. Zala na mbangwe. Hey! Mbangwe. Kimo gamba ke mukuna za mobali. Kosa mutamba za mobali. Hobe, hobe. Kuluna. Papa sinabino ndenge bolelaki excellence aye bakozongisela bino place na bino ya mitraille. Tonge Boumeteli Papa ministre aye Boumeteli ese mobuka Boumeteli ese mobuka Boumeteli ese mobuka. Hey Boumeteli. Je suis M. Badjidala, je suis dépendant de l'association des jeunes leaders pour le changement. Alors, nous avons pris des activités économiques des arts pour l'encourager. Nous sommes décidés, nous en tant que jeunes, pour accompagner notre chrétien ministre jeune dans ces visions. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec le membre de notre association. À cela, nous demandons à notre ministre de vouloir nous appuyer pour accorder la chance d'être partie de la partie qui est le geste. C'est ce que nous voulons aussi appartenir de sa vision pour l'accompagner dans tous ces politiques qu'il est en train de faire dans les tables. Voilà un message que je voulais lancer à nos membres.